Personnalité. Bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous allez me suivre, c'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, toujours namasolo ya mapangu ndenge to beta kanabino kitoko. Donc lelo ndeka tolobaka ba demande na bino yango ezaka misala na biso yango nde pusaka biso toko bato tambola tina ti lelo toza bongo na commune ya Ngaba, toza vraiment na commune ya Ngaba, donc to kiti to nati mabelanga baba na Ngaba bokota bo s'abonner ya trop bolanda vraiment ba parcelle au bozala jamais desi 42 na bisabino na 4 la personnalité TV. En tout cas bozala jamais desi poto sala ramosala kitoko ti na ti sans plus tarder na pesi bambote ya trop na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva wa studio Givoa mama boko bank na 4 à London City, sans oublier Arlette Matoko Liswa Nzambe bongo pona nini te mama Doris Le mafumu na gaz moi c'est motema malam na 4 à la personnalité TV. Donc en tout cas lelo ba tozali na kati ya Ngaba, donc ba mbote ya trop na ba abonné nyonso ya la personnalité TV oyo bozaka toujours branché scotché na kati ya émission bino mokona lelo to bandi wana tozalaki libanda na sira aussi ko bomoni ezali na première position na makadam tozaki libanda to bendi makadam siko toza na kati place yango ezalaki terrasse. Donc ezalaki bar penza ya munene na ba norme moko pe ya malonga. Donc mbalamo ko tozobeta masolo pona koluka koyeba bati yango na combien et puis ndenge ka tosalaka papa kota na yokota boy. Papa aza déjà na biso mbote papa mbote lelo toza na kati ya Ngaba na la personnalité TV esiko toza tolingi toyeba masolo eza ndenge masolo ya monta lupango ya koteka eza 10 mètres sur 20 mètres de longueur, 10 mètres de largeur. Bazoteka yango monta 90 000 à discuter. Bazoteka ndena bikawana Lobby 90 000 à discuter, donc Zali na mesure il y a 10 mètres sur 20 sur 25 de longueur, 10 mètres de largeur. Donc lobby Zali 10 sur 25. Donc place où nous sommes au moni et kende déjà papa lopango ezana problème. Ezana problème te. Ezana problème te. Le document non c'est complet. Ezana problème te. So mutoyer masolo betemba. Et boîte en balamoko sans problème. Namoni papa mususu alinga bakisa papa Oyo bazali ba grand commissionnaire, d'autres za ba grand commissionnaire. Jamais tokoki koteka lupango mabe. Donc tokoteka lo toujours lupango moko boyo sombi yango sepeli na yepe commissionnaire a sepeli. Ona ngana lo bayangwa. Ok, Nasiro papa abakisi mwa liloba mokie wana tozo tambola toza na kati kaka ndenge na bi ezalaki bar toza na kati donc tozo tambola pona kolakisa bino eza pena ba porte oyo ezali awa eza porte liboso ezali studio donc tozo tambola pona kolakisa bino eza vraiment na ba porte mibale mususu eza wana liboso ezali lopango o eza na première position na prince. Donc na prince ya université et soko sombi ozala vraiment décidé parce que eza place moko commercial, donc eza place moko commercial babi 90 000 à discuter eza likambo ya mosombi na moteki awa ezali sima na bango ya ndaku ezali pe na toilette ndenge bozomwa na bilili ezali na toilette. Donc tozo tambola wana na sur bomoni déjà simanda kundenge ezali na sur bomoni nyonso yango terrasse yango mobimba bar yango mobimba eza penza clôturé abi ezali na première position na makadam na route université. Donc wana nyonso obozomona ezali kaka na kati. Donc soko sombi okoki kobuka otongi na ndenge olingi, donc eza na première position yango eza
fara na prince donc esika moyo osala ba projet esika ya kosala penza makambo minene talaka eloko eza na première position na makadam eza pena donc fara oki kosala oyo yo olingi wana tozobima déjà ndenge tobaki eza na première position tozobima donc soka tobimi na porte na yango c'est que tokomi directement na makadam donc tobimi sikoyo tozongi na makadam esika toselaki annonce na sir bozomo na mituka ezoleka batu pe bazoleka mpona kolobaka ezali na première position donc na nsima nanga yango wana nde eza place moko commercial batu bazoteka donc soki ozwi awa ozala jamais desi mituka wana ezoleka mpenza na banorme moko ya kitoko tozobenga bino bandeko balanza la personnalité TV en tout cas bo s'abonner à trop tozobenga bino boye ebele en tout cas boza jamais desi. Toujours continuer toujours na Katiangaba la personnalité na Katiangaba doba nangaba bokota awa tozali lisusu na lopango mosusu donc ezali na 3e position na makadam donc derrière ngai na sireza na makadam oyo bokomona et puis na mopandi na ngai donc eza na eloko oyo bazoteka ebandi na portail wana kuna ya moke ya rouge yango ekei eyeti na bordure wana ya pembe esika bomoni bordure wana pembe wana nde ezali suka donc toza na libanda tozokota po tobeta masolo na sur bozomona pe na ngambu environnement en tout cas voisin ici déjà atongi atelemisi car ndenge ezalaka osombi oteki otongi obongisi donc voisin ici atelemisi donc ana katangaba batu bazotonga bazosomba bazotonga donc biso pe tokolemba te kolakisa bino to pe kobenga bino bandeko na biso bozali banda mboka boya kotonga penza na kati ya Kongo po yango ndeza esengo na biso mbala moko tozokota na kati pona kobeta masolo car ndenge ezalaka la personnalité TV na ba commissionnaire lopango yango yo na sir nazo bomona eza déjà clôturé donc eza lopango moko ya munene penza eza lopango moko ya munene o nyonso eza na kati ya lopango donc eza na ba toilette ezali na bandaku ndenge bozomona bandaku nyonso eza na bandaku penza ba porte pe belé mbala moko tozobeta masolo papa beta masolo a eza la commune Ngaba non loin na université donc du port 10 portes, grand type locataire âgé et au Saranate. Il y a des chambres salon. Chambre salon, des chambres de Nyon Sezali. Oui, tozo continuer et papa beta masolo à Wasko eza combien de mètres sur combien pour tout monde? Ah ouais, ça 35 mètres sur 15. 35 mètres de longueur, 15 mètres de largeur. Donc tozo tambola na lopango ndenge ezali tozo tambola penza pona kolakisa bino lopango ndenge ezali papa awa bati awa prix suka ba luka $150,000. 150,000 déjà prix na bango ya suka donc ezali lopango mo rosomba ngo rosa l'école rosa l'hôtel rosa l'hôpital donc cela dépend ya yo mo ndenge olinga papa est-ce que awa ba koto to koyeba ba futa pe ba combien bon awa ba deux chambres za ya ba $80, ba chambre salon ba $60, ba $100, ba $70. Donc ça dépend kaka ya ndenge okokutanela. OK. Siko awa babi bosuka 150,000 eza suka na bango. Suka na bango ndenge toyokaki. OK ba. So ça va commissionnaire tozala toujours en contact na bango ba kolo mapango tant ba pesi offre to memi muta discuter ne place to ba suka ya prix ya ba vendeur. OK balobi eza likambo ya musumbi na moteki donc bobanga prité bande kona biso to lobango to bomana raté dans na kati ya Congo tout est discutable donc awa nyonso eza lopango do ba porte nyonso to bozomona eza na kati ya lopango eza lopango moko très bien clôturé
ezali na ba toilette eza na ba norme moko ya bien donc balobi prix na bango 150 000 balobi wana eza prix na bango ya suka lopango moya monene ezali na 15 mètres de largeur puis 35 mètres de longueur donc tozobenga bino bokota bosabone bino bato botindaki bolingi ngaba donc ngaba yango toza déjà na kati ya ngaba elongo na bandeko bacommissionneur ya ngaba donc toza na bango mpenza na sir bosepela koyoka bango donc wana nyonso ezali mpenza lopango eza lopango donc tozobima déjà baporte ezali tellement ebele eza na 10 portes donc 10 portes oko récupérer mbongo na facilité eza toujours pene ya route université donc ndenge bozomona bomona wana nyonso ezali baporte wana nyonso ezali lopango eza na kati mpenza baporte nyonso bozomona eza na kati ya lopango donc lopango eza mpenza monene nde babi 35 mètres eza mpenza molai eza mpe monene donc tobengi bino kara boya bavoisin bango wana bazali batonga mpe bandako na bango ya bien na ngambo pe ba voisin bazali donc courant ezali ma eza na kati ya lopango babi eza lopango mo peza na problème te donc tozobenga bino boya ebele donc bo s'abonner bokota bosala ba découverte na kati ya ngaba tozo continuer toujours na ngambu ya ngaba donc awa pe toza toujours na première position na macadam donc macadam yango wana bozomona ba moto ezoleka ba mituka ezoleka donc nyonso o tozolakisa en tout cas toza penza na macadam donc soki na tali liboso macadam na nsima nanga lopango esika yango wana donc bandi esika ya rouge wana kuna esika batie couleur ya rouge eza esika ebandi pe ekosukela na mwa liboso kuna donc tozokota mbala moko po tobeta masolo donc eyei kosukela na mire oyo donc awa eza esika esuki na place oyo babuki na reste oyo nyonso oyo etikali ezokende mpo ezalaki lopango monene me bazosepare yango papa beta no masolo awa eza na 11 mètres sur 32 mètres largeur 11 mètres longueur 32 mètres yango wana eza juste na macadam ka na université yango tozoteka yango bazoteka na makolo nango baza mpe sur place soki bosoli bien makambo ekolela yango malamu bati 150 000 ya debatre 150 000 balobi ezali 150 000 à discuter ezali na longueur ya 10 mètres sur 32 balobi eza likambo ya moteki na mosombi donc wana tozotambola bapapa balobi ezali na problème te awa eza lopango bakolo lopango bango moko bazali awa toza na nsima ya lopango eza pe na espace ya monene donc eza vraiment na espace ya monene tozotambola po tobeti déjà masolo ya koteka soki ezali ndenge nini donc tozotambola yango oyo ekei ti na nsima awa doti na nsima esika bomoni mwa fondation wana ya moke yango nde ekaboli biso na bavoisin donc lopango mpenza yango ezali na première position na macadam balobi 150 000 à discuter eza likambo mosombi na moteki 10 mètres sur 32 donc toujours na kati ya commune ya ngaba donc bana ngaba tozobenga bino bato bokenda tozobenga bino donc boya penza ebele toza na bosenga na bino boya kotonga Congo po tolobaka Congo jusque là nanu etongami te donc bato babongisela biso Congo ya lobi ezande bino bato bozali libanda boya kotongela biso penza Congo na ba norme o bino bolingi dans lopango ezali monene eza na position ya liboso na macadam donc tango ozokota na lopango okoti otiki macadam tango ozobima directement omoni macadam donc ezali na première position ndenge kaka ozomona na bilili eza na position ya liboso eza pe esika moko commercial
donc eza pe na maison liboso na yango wana donc eza na place moko commerciale tozobenga bino kaka boya ebele mpo awa bokozala mpenza de cité eza baplace moko commerciale toza na kati ya lopango déjà ndenge bozomona ezali lopango moko clôturé ezali lopango déjà clôturé donc pompama ezali eza na bandako donc ezali pe pavé lopango mobimba eza vraiment pavé car ndenge bozomona bilili ezali clôturé ezali pavé ezali na bandako eza na bandako ndenge bozomona bakolo lopango bango moko bazalaka awa mbala moko tozobeta masolo papa beta masolo awa eza ndenge awa batiaki 45 000 à dicité. Ils ont combien de mètres? Bon, ils ont 7 mètres sur 25. Ils ont 7 mètres sur 25, bâti 45 à discuter. Ils ont deux chambres, salon, cuisine. On a chambre et salon. On a fait chambre et salon. Ils ont des chambres et salon, on a chambre et salon, chambre et salon. Quand le pango a ses places awa, ils ont été il a matata, il a propre. Donc babi ezali eloko eza matata te, eza na problème te. Ndenge bomoni wana ezaki bandako babi chambre salon na des chambres salon papa bati yango à peu près combien bato bafutelaka bafuta à peu près bako. Prix na oye bata ye moko ko lupango soka zala mbela nga yebisa biso. OK, donc tozo tambola pour tolakisa bino lupango. Abi prix pensa ayebi pensa te moyen à sous-estimer pe ezate donc babi 45 000 ezali kama sombi na moteki awa ezape na next moko na sima eza next moko na sima ezali na 3 portes ndenge bomoni o ezali toilette eza toilette en tout cas ezali lopango moko clôturé babi eza na problème ata mon côté donc biso tozo benga bino kaka tozo benga bino na ndenge tomesana ko benga bino donc boya bokota toza vraiment na besoin na bino na kati awa babi eza lopango moko eza na problème te bakolo lopango bazali sur place donc sokoye masolo et salami mbala moko po bakolo lopango bango moko bazali sur place babi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki donc bobanga prité boya eza likambo ya lisolo donc eza likambo ya lisolo tozobima déjà wana tozaki na kati donc ma eza pe na kati ya lopango courant ezali donc nyonso ezali stable awa na kati wana tobimi toza sikoyo libanda ya lopango toza déjà libanda lopango pona koloba que en tout cas awa batu bazali batu bazotonga ndeka tobi donc environnement ezali ya malamu environnement c'est malamu na siro bomoni bozala jamais déçu na kati la personnalité TV donc bosala ndenge to salaka awa toza libanda lopango ndenge bomoni e bandi na portail wana bandi na portail sika papa telemi ekei ti na coin ya miroana avant tol oyo ezali donc balobi awa 45 à discuter donc ezali kama mosombi na moteki tozobenga bino boya penza ebele boya ebele. Merci na bandeko Balantinho Soya la personnalité TV en tout cas topesi ba merci ya trop na bandeko ba commissionnaire o batambusa kibiso lelo na kati ya commune Ngaba merci na ba abonné nyonso la personnalité TV merci na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva wa studio Givwama maboko bonk na kati ya London City merci na Arlette Matoko Liswanzambe sans oublier Marbos Mama Doris Le Mafumu na Gaz
Blaise. Moi c'est motema malamu na kati ya la personnalité TV peu merci ya trop na ingénieur Metintima azalaki wana pour kozwa ba image ya kitoko oyo bomoni na kati ya ngaba. En tout cas topesi ba merci ya trop na babone na biso nyonso toyebisi na bino botikala toujours branché colo serré scotché na kati ya la personnalité TV pour na komona toujours topé kosala toujours ba découverte ya kitoko na kati ya la personnalité TV. En tout cas biso ti na ti en tout cas ngana bino nde bongo tozo sa mosala kitoko bo continuer ko koma bota ba commentaire. En tout cas ngozo sala mosala na kati ya la personnalité TV ngana bino tomonani.